nanga ngande ko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ngala ya pamba te so na yebo seke na yeko lambela bino ko lakisa bino recette ou bien na yeko betela bino lisolo. Lelo mama Bijou na yeko beta masolo te na yeko lakisa bino recette na nga ya pilipili donc ya pima. Mama Bijou d'or ngala zala so na sali pilipili na nga ata mso na ba réception. Donc ba sepela na pilipili na nga batuna na nga mama Bijou osala pilipili na yo ndenge nini. Lelo nazo lakisa nazo bimisa secret na nga ya osala pilipili nde na sala pilipili puis ba sepela na pilipili ya mama Bijou. Bon kama bolobi mama Bijou nde nini ozo lamba lelo na baga lobi na bande osala nettoyage na zika ki maboko na javel video na nga lobi nazalaki wana na osala video mais nazalaki ya kozika na zika maboko na javel. Donc nde na loba kaka na mutu nyonso tu oyo okuta na video ya mama Bijou oyo s'abonner na Bidor TV ozala jamais dessus. Mama Bijou d'or alakisa ba recette, mama Bijou d'or abetara masolo, mama Bijou d'or asala ba publicité, mama Bijou d'or staka makambo ebele donc na ba information ezoleka na Congo. En tout cas bo s'abonner parce que mama Bijou d'or ko partager kala minute funa tika ko partager parce que za musala o na olinga te ya ko partager ba vidéo. Nazana bezo botala ba émission nanga direct na YouTube, nazana bezo botala bo na YouTube so botala sepeli nango yo o partager. Donc bo edaranga na ko partager ba vidéo bo tara ba j'aime na bezo ba j'aime na bino na apela bezo ya ba commentaire na bino. Bo s'abonner massivement na Bidor TV bozala jamais d'ici. Nazo pesa mbote na babonner na tout mama Bijou na lela bino makasi. Donc bo continuer ko s'abonner parce que ya ngone mama Bijou d'or aza koluka. Siko naza prête na lina la kisabino pilipili na nga ndenge na salaka. Weekend na lobby mama Bijou d'or lelo nazo la kisabino kaka pima nanga. Ndeni mama Bijou asala pilipili na ye. Parce que mutu akokaka na nyonso tute. Eza na batu mingi basala pilipili o mixer kaka kokotisi na mulangi. Donc modèle mama Bijou asalaka batu mingi pe basala rango te ngala lingina la kisabino modèle nini onga Bijou na salaka pilipili nanga. Donc ezaka pona ba 1 plus ezaka pona kusunga ba jeune fille oyo bazo bota mata mususu awa ekoki pe ozala ta mususu na mama mususu osalaka la yo pilipili mais osala modèle mama Bijou asalaka te. Mama Bijou d'or lelo alingi ala kisabino pilipili na ndenge nini ye asalaka. Naza na pilipili nanga pilipili eza nango mingi te, naza na litungulu, naza na ai, naza na mwa comment on appelle ça, naza na mwa ai nanga moko, naza na tangawisi, naza na feuille nanga solo yangwana. Donc mama Bijou na kozwa pilipili nangai, tangawisi nanga, ai nangeza kaka moko, litungulu nanga peza na muka ya ndambu na mwa ndambu ya tangawisi wana. Donc nazozwa mélange ya biloko eza na sani nazo mixer yango. Litungulu nanga yangoyo nazwi litungulu na kati ye natie na mixage. Nazwi pilipili natie pilipili nanga natie pilipili nanga na sepeli natia nanga ka ai moko. Nazwi feuille nanga ya solo natie pika na kati. Nazwi comment on appelle ça, tangawisi nanga na kati, tangawisi nanga na kati ya mixeur. Mélange nanga yangoyo oyo eza na oka mai ya pompe, mai nanga ya pompe yangoyo natie mai nanga na kati. Sikoyo na konika ngoka na ndenge ezali boye na konika yango epi na kolakisa bino ndenge nini na ko continuer kosala pilipili na ngai. Donc pona boyo ka makelele te na tia mwa pause na kolakisa bino ka pilipili na nga soki na niki yango. Bon na niki pilipili na nga, pilipili na nga eza deja ya konika ndenge eza wana. Sikoyo nazwi kikalungu na ngai na pelisi yango
na pelisi réchaud nanga na tiki kalungu na moto na jusqu'au o mafuta huile na sopi nini oyo pilipili oyo ndenge naza kokalinga yango boye de préférence ezalaki ta mosusu oza yo moko ou bien soki osilisi kolamba ofungoli vraiment fenêtre à cuisine moto akota te parce que sur la pilipili eotikala na cuisine. Et puis kikalungu oyo ozalaki ata mwa une semaine et bando zalaka toujours ta mosusu na mwa goût ya pilipili nga nazala soki na kokalinga pilipili boye na kozwa kikalungu nanga na tie mai na tie savon na pelisi na fungoli savon ne toki na boaki ata 3 fois 4 fois mona sulaki ya pilipili esili na kikalungu. Mais pour le moment et bando garder na lusuluana so ineti lobi okaligi maki bana bakolia te. Bon, maman Bijou nasina tie mafuta nanga na moto. Nazo zela mo mafuta ezwa moto parce que kozala vraiment rapide kata nazo tiaye nazo balola e mbala moko so isaja ko finika na finiki pona solo. Nokinga mona obanda kosala ba eti. Maman Bijou do mayele sila kate, moi kolamba. Ah, eza école to banda na maternelle to za ko mata. Maman Bijou na sina la kisa bino ndeni okata soso, na lakisa bino ndeni okulamba semoule. Lelo Maman Bijou do azosala pilipili na ye. Donc soki yo yebi ko sala pilipili, gloire à Dieu. Za ba misusu pe ba yebi ko sala pilipili te. Donc maman leki nanga maman Marceline. Maman Marceline mboyo kwa na colonne. Donc tala mwana na yo. Yo za ba maleki ya moto parce que za mongo kwa yo mama leki nanga mwana yo zo sala pilipili na senga aka ba aide na yo bo partager ba vidéo ya Maman Bijou bo emaka ba émission nanga bo tira ba commentaire bo s'abonner massivement na chaîne Maman Bijou bo zala jamais dessus parce que awa tout ça là ba kambe e belé sikoyo na limina tia pilipili za makasi nzambe na limina tia pilipili nanga na moto mafuta mezi penza moto te. Maman Bijou nazo kalinga pilipili nanga parce que nazwaka ba commande penza moto aye na pilipili ali Maman Bijou salelanga pilipili yango nazo lakisa bino ndeli na sala pilipili nanga. Ngayo pilipili ko na kokalinga ye kitoko parce que pilipili soko tiki kaka boye nga Bijou na koma omona ngo zei. Donc vraiment okolia na nyoso, okolia ngo na makayabu, okolia ngo na Thomson, okolia ngo pe na mikate nto ndeko kolia na Kongo. Donc pilipili ya Maman Bijou donc kitoko deux fois te. Azui mai mini pilipili nanga na bakisa suma nda mamai. Pilipili ya Maman Bijou yango nazo balola sikoyo na ba épices ya poussière na sepe na tia nanga muscade parce que naza na muscade ya mbuma te na tiaki ai awa na tie muscade na tie ndambo ya vegeta na tie ndambo ya vegeta on a tia mingi te na bakisi pe mwa ndambo ya mungwa ngayo siko na komo balola. Donc Maman Bijou pilipili nanga nazwi pilipili na sombaki na sukoli pilipili malamu na longoli mwa ba nzete zala na kwe wana nazwi tangawisi nanga na longoli ba poso nazwi mwa mbuma nanga moko ya ai na longoli poso nazwi litungulu na longoli ba poso na kati na mtie na mixer na mixer pilipili nanga esika moko. Après sima nango nazwi kikalungu nanga na tie yango mafuta na eko glisser pilipili nanga ngayo siko na banzi kokalinga pilipili nangai pilipili ya Maman Bijou yango yo. En tout cas, vous abonnez massivement la chaîne de Maman Bijou, vous n'allez jamais dessus. Par moment, on a première classe quoi. Maman Bijou à l'objet, vous abonnez la chaîne naie.
azana besoin ba plus na bino botinda bato ba s'abonner pour na biki bino bosi ko s'abonner. Donc vous partagez la vidéo Maman Bijou et puis vous tirez à commentaire. Donc nazo pesa mbote na famille nanga mobimba famille mosi Bijou mo salinga bino mingi na pesi lisusu mbote na ba camarades nanga Maman Julie Sikozali, Maman Magie Sikozali, Maman Meje na Quadrate et puis Bijou la Blanche na Congo quoi. Maman Bijou pilipili nanga yangoyo. Donc pilipili oeza elengi makasi. Et puis moi aussi na biso na Irlande quoi yebisa mama asala pilipili oyo pona olia kitoko parce que pilipili ata biloko eza mabe. Pilipili oya bongisa biloko. Donc ce mutu aza pembeni tinda mulangi na tielo pilipili. Tala pilipili ya Mama Bijou. Tawaya konzo ba Mama Bernadette baroya amba Mama Bernadette pilipili ya Mama Bijou yango Mama Bernadette na orange quoi. Tinda mulangi ozo pilipili ya moyo. Yo mo ebitueli pilipili ya Mama Bijou ndeza kaleka yango oyo. Mama na biso wivine na Zindorf na yoka kala. Donc na mikolo penza ba recette ya bana zela no mapa pilipili ni sila. Ba recette ya bana bogoza bogonzi mate. Donc vous s'abonner massivement na chaîne nanga. Mama Bijou donc na lembi makambo ko partager ba vidéo. Donc c'est mieux mutu amtata la yango na YouTube. Et puis pour souga quand Mama Bijou pour la partager en gros. Donc nous avons besoin de soutien la bino pour s'abonner massivement à la chaîne Mama Bijou, vous allez jamais dessus. Puis il à Mama Bijou en gros. Puis il a Maman a biso Anto, na Berken. Maman a merveille quoi. Et puis il a en gros. Mama Bijou a dit boya na mulali. My God, oh pédard. Ata coronavirus ekima. Vous excusez na pilipili ekima kasi. Bon Margot na fraîche. Maman Bijou sali pilipili. Maman na biso Viviane quoi. Pilipili yangoyo. Tani na ta pilipili na na mulangi et puis na kangela bino pilipili na photo. Donc vous s'abonnez massivement nga mo kuna ko katena fond la fenêtre vous. My God. Pilipili eza tsunga grave. Donc pilipili ya Mama Bijou ebeli pilipili nange sili na lina tia pilipili nanga na mulangi. Bo s'abonner massivement na chaîne de Mama Bijou vous allez jamais dessus. Mama Bijou do alaxi bino ndenge ni asala pilipili na ti secret na la TV parce que ça batuna na pilipili. Donc c'est ça quoi. Mama Bijou na lingi bino mingi. Donc prochaine recette bientôt. On a pour rater, il faut s'abonner. On a otala ba recette ya mikolo. Nazana ba recette na otala mikolo yo ba tuoka mo Mama Bijou ozu recette ya bolwana. Mama Bijou za capable olambela bino tina mbembe quoi. Il y a Derek Mosi quoi. Mama Bijou olamba mbembe et puis il y a Norbert oya kolia mbembe ya petite sœur. Bon, nalingi bino mingi, nalinga bino toujours mingi. Vous s'abonner massivement à la chaîne nanga bozala jamais dessus. Bisous.